Très heureux de vous voir, nombreux et en train de nous suivre partout dans le monde entier à travers cette très belle émission qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré de DND Karanaïb Sarabino. Appelle-moi Mister Torkos Petit, mais costaud de Tskarana film à Kuntankite. Donc là, je dis encore un grand merci à vous tous qui est là, scotché, branché à l'Eco RDC. Et restez toujours branchés, abonnez-vous massivement à notre chaîne Eco RDC. Je dis un grand merci à notre papa, le papa le plus secret du monde. Lui, il s'appelle Papa Jean Tubois. Et pourquoi pas de dire encore un grand merci à toute l'équipe technique qui est là aujourd'hui avec moi. Et je vois Peggy Walungwa qui est derrière la caméra. Pourquoi pas de dire aussi un grand merci à un héros dans l'ombre. Il s'appelle Joël Farka, un héros dans l'ombre. Donc il est là avec moi. Donc vous êtes vraiment nombreux. Je dis aussi un grand merci à ma conseillère, mon manager. Elle s'appelle Sandra Mouilou de Jésus. Et voilà, aujourd'hui, comme je vous avais dit, que je dois recevoir pour vous un invité de marque. C'est avec lui qu'on va quand même solo discuter. Et pour pas naïe, VPP, donc c'est-à-dire vérité pour le toujours naïe. Il est déjà à côté de moi. Lui, il s'appelle Pasteur John. Hein? Donc sans plus tarder, Peggy. Soko Fungolanga avec mon invité, il est là. Bonjour Pasteur John. Merci, bonjour. Bonne santé. Base, on a béton. On a béton. On a ça déjà pour ça au CK. Mais pas de souci. Ton impression d'abord par rapport à notre visite chez vous? Impressionnant. Yo c'est par rapport comprendre raté. Ba comprendre raté, ba comprendre pas comme nazo besoin na sens pe nzela. C'est vrai. Merci Pasteur John. Pas comprendre parce que c'est pas facile de supporter notre Pasteur John, mais on va quand même faire des efforts. Il y a qu'à supporter. Pasteur John, tu es au talayo. Pour te mettre quand même un solo par rapport à Mozo Leka, Namboka Nabiso, étant que Mossad Nzambe, étant que Molobeli, et Tomé Korsola. Premièrement, tu nous d'abord qui est Pasteur John. Et parce que Obimara Mbalamoko, au Pela, essaye quand même de nous expliquer qui est Pasteur John. Bon, ça, parcours à Moutoundé Nzamba destiné. Moni vie, ils ont makamusu ça les maka, sans te comprendre. Mais vie, ils ont makamusu c'est chama, photo c'est hiérarchie. Mais na kati hiérarchie, ba oba ba marque exceptionnelle pe bazangarati. Na catégorie nyos ya domaine où nous sommes en vie. Il y a des gens qui démarquent par rapport à Baninga. Et il y a l'équipe Bangote. Il y a l'équipe il y a un plus sur l'équipe Bangote. Il y a des colo, il y a des colotés. Et ça a été là. Si on a une discipline, il y a des gens qui ont si on a football, il y a des gens qui ont un terrain. Mais il y a un peu de colo à Baninga. Si on a un sport mécanique, il y a des gens qui ont combo. Comment Victor est là? Est-ce que les gens s'entraînent pour pousser le rôle? Si on a la musique, les musiciens sont comment les gens sont likolo baninga? Est-ce que bango ba composer qui toko lika bango? N'était pas comprendre. Si on même na misel comme on ndenge moko, et ça deux phénomènes doki. To le PTP c'est le moko, kutunga na za les moindres puis na za les chèques et puis mutu ba comprenate. Na toutes les catégories confondues. Yo benga pasteur, côté so bana za aventurier, côté musu comédien, côté musu penda motivateur, côté musu yé penda ce qui to li na été base. Siko sangisa vrai za wapi soko tali mutango bible za kana mutute siko comment makamba bimisaka kaka na muto yemo ka créer mais soko na muto ba tu peux soko imposer peut fandi soko ba tosi et simbi calcul ne faut comprendre so faut tout non mais makamba bimisaka wapi aluka wapi tanga wapi bimisa wapi oye sala be fait peso simba pe bazo pese raison comment muta fungoli si église ita comme une visibilité popularité ko le quand même bato ba foncer ba église aminene nde faut ka koyeba yango mona suka kambezaka soko moni mwana mbwa oya muke oko pointer ya kufi libosa porte na bango lopango batemo na mboso na landi ko kota mama na ko swanga mais na terrain net na bibia na terrain net sika batu bazate mwana mbwa zo gangelo oko pointer pa kimi so faut beta calcul so za zo boko pointer nzo rande mama netanga zo vandi pembe na zo tala nde mwana zo s'entraînement tango pointer mwana tanga ko yela yo na kanti bako kwa kina kati mutamba ba fille de fer pour soma na ndenga des autres sikoyo tolia PTC ko moko Tokende. Tous les retardataires à vie, tous les bateaux comprennent bangote, tous les bateaux conseillent bango qui do bino pana bino vie ça suya binoté. Ba déception, ba tamababe, ba escroc, ba aventurier, ba voleur, ba takisi. N'était ça comprendre. Ba o tu o tchela bota mwana tata. O souleur moka tika kate, aventurier, escroc, to la pété à bango.
tous les retardataires bisa poko avec des raisons que ba client ba te grande manœuvre na te ça comprendre ndé yango to lia pete donc ezama te moko ko cha mutu kakate tika mutu s'exprimer te ya nzambe na ndenge ya compréhension alinga yoka boya fandi poko otali fele ça peut volontaire mutu ndé yango to sokini ngaso na boy na ngana beba na kende li fele ya yo ni nanga ese na okota na yo yango base na okota nga moko c'est pour ni lo la modèle na yo me yeba yango ba critère ya kokota lo na ba critère kokota li fele ça peut yo nanga te bon ba passer faut ba tirer bandimi kotonda na église ezate ke biso tunde toto na église ko se bateli boso na porte alo la mulongo ba koyamba biso porte bongo na mitema avant foger oko sala 15 ans d'église 25 à 30 ans au kanga bible bandeti suka tous les méfaits aux alaka même ko la suka au rupa ke li felo OK bimalo la jida accompagnant Jésus ba pona e mena suka fa ke neka li felo so imakama nzambe simba le soka te car moi nzambe tende misalo la moyen simba ezate so comment ekole li yo ke ne li felo pesa nga faute na nga wapi yango moni ba te ya mikolo bo te avec modération nga te la pete na terre na kakate mutu s'exprimer yebisa mutu vérité ba convenient na findinge so kende kita ende soka ko changer ye soka boy etalier comment nga na côté lokola ya kwata ezalaka te moi no kutu yo botisa comme na age moko ngo meme wenza lokuta ko bude mama na kele su wenzete mama tika na kena makamna mais moi na ko commander ndongo lingi mais pourquoi bude yo oropi mele pe mbimbi moso meme na kopa nzela wenza oyo pe ko intérêt na ye asimbaka kitunga mais abude moi non na moko boti abude ku wenzo bokolia na ye mais aboko ketika yo siko muto ye mukidi comment je peux se faute ne sika za na shoko pona li felo tolo la ya yo ni nini. Voilà, merci. Avec modération. Voilà, merci. Lui, c'est Pasteur John Toli à Pété. Les gars, on a promis. Donc aujourd'hui, on est là avec lui, Tobé Tamoma Solo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans notre pays. Il faut quand même tout sur le rango parce que maman Mozo, il y a moins bilinga trop. Pasteur John, avant de côté dans la musique, éclaircir biso dans le monde qui aux armes pasteur solo tu allons combo bad pesa yo. On a l'obité. Comment molambi a pesa biloko goût et siko yemo ko allié. Pe batu balie lié kolo biloko atela biloko mabe apesa auna ka lengi pe utina loboko na ye balie donc omoni muta restaurant ay ba ki alambi bien partir à bato so biloko ne lalité sili soka monique ba client bazo tuna ngomingi au sentir que modèle na mbaka bien et puis ça attention okolamba biloko musu ya mai nzoke zo teka ma mingi mais mutu musai ko corriger bino olamba mabe biloko folex be pisi tomate le kami mingi soko lambi ya tomate tuli nanu olamba ka mai bato wolela o préfère lamba modèle nini ya mai to la petite biloko mai biloko batama maladi jamais muta malade ya melati ya miliki wana za lokoso jamais muta malade ya senga soupe ne bacha tomate ya kosanza muta malade soupe ne zaka mungole ka mingi zoka makayabu tia rouge li papier mateka te wana komi moyibi siko koma biloko on a besoin de to la petite biloko batama maladi soko tali mate yango marque tina te mais na suka yango de base bato batonda na ferso ba moninga jaloux mais yo matene on a fantire bon ndeke pona nime comment matin moko zo pesa bino or kuti na zo aider bango bato ba kima église ba pasteur ba betse bango mabaku bato ba boya verser bible ngane ne ko récupérer ba ko catch to kende boboya ka pambe saka terrain na biso nyonso na te so comprendre nde yango base to le peteza ato kanga verser bible te to sans nzambe la direction ka ninge pesi schéma. Oui, si le pasteur John, tous en événement moko zo les grands sambo na biso affaire métacalisation. Est-ce que cause la moko ba message on zambazo lancé pour le peuple de Dieu to pour na biso to ndenge. Kopengwa mutu moko pona senga mi yemoko. Kopengwa mutu moko mi balé na ba senga ba posa nzoto ndenge kangiye comme ça loka suka du monde. Ou be belgiso kufili kwa mutaka ba tumisa tumine. Est-ce que ato prière tina sans est-ce que bana ba kana nzela bilamba faut butika ka mutakala. Tena lobi mabetsa biso se melokuta. Comment mutakala batu monsieur beti bino libako ndeko mutakala na bino pour les normal et anormal asa muta pengui bo kilende mawaki azonga makambe kende liboso yo muteli bosa pengo tata la bible comment ba bikolonga to ba accepter combien ba pengo na bible nzamba boya bango bote batu ndenge saleli yo muteli soko yeba no comme le piège le coup mais ça comme mafuta ko pakola c'est que limuke ba pakola suna makolotin et tikela ka elongi et tikela ngina makolo ba inani ba kola linde manka. Ba pesi privilège ne longi mais ça quand nzoto moko. Mais ça t'as pas mutu moko c'est bien mais ba pasteur est belé ba 4 5 baza ba tu ba kutena ba bon fait poule. Na so ba no frère. Et ate so sambela ka olinga mo cité ba sango ba pesa bikila ba bala ka te mais tabala mkana 5e. Et yanduka ka te. Et yanduka ka mabuja ngo te pa pesa ngo kina ko bouger te no beba. Azo mutu.
frère makambo to ba photo kende pai non non matabisa kakati bo pesa na masi mukongo na l'hôtel to mo senti que tout en élève est différent naître na positif tant peut-être na lobaki ni eza schéma eza ka ndenge za la kande ko eleng sa hôtel lola ba yaka deux personnes mutamisa to salate mais lole comme na désordre biso to kwa makamba manka Adam neva bazana mutamisa to deux personnes comment le côté rendre bongo côté to misami yeba ko kengela lisumo muninga na ko betra ngona mutute kwa sana mapa na bele la kate na ko kande mawa pourquoi ko ine siko batu bachela ke motema batumi bazeli mbako sambela partir la comportement nga ko betsa na bakute nga passer to pengu na kenda lola ko sambela pona passer te na côté na kenda ko prier pona kota lola ouais tikali ngana ndoko na fungolo frère nga to za passer au pengu moyembi yanga eloko te na ela binote siko fallait ça la matin na mondimi moko pasteur mais salami na presque bandimi misa na zo zongelo na zoloba eza ndenge koleli bango bato basalaka mabe koleka bango kutu etangama te oyo bango mpo babima lokola exemple na miso bato beti libaku nazokama likambo bango na bato bapriaka te bazokozwa makambo yango ndire bakendeka eglise nga nazokamwa moto apriaka te asalaka eloko te me soki makambo na bango tandinga mpe azo champion kosambela yango ndire nde mondimi na liboso koma beyere liboso mikotisa makambo singana kingo na makambo etali bino te nani azangi lisumu apesa ya bango faute ya aza ne frère na pengo aki tanto ndenge ezalaka mais or ngana bikala kutu kolinga passer ezangi nde moto apiakere so aza na passer so babikaka ser obala passer mama na nga so abisika na matange bandoko bakufela ebembe atambolaka na lipape esila mai tokolia nini verse ya bible na verse ya bible moto atiaka na bawenze na balabala kala mais so ikaka passer koleka te na komba bamusicien so ika passer seki fe tongindi awa epuis nazotala ndeko na biso frère erreur na bango ngana kopesa bango faute tant que baza be ya endroit bato batelemaka liboso bato mpona koedike masse so comportement wana nde ata bakokweya mefe batia yango na modération moto ayebana kana ezalaka différent na bato bayebana te na te so ozo comprendre place wana efaki bakeba ata kandeleki makasi ekeba bele na shit faki basuka wana mpo nga mpe naza na tombokaka kombe nga mpe na gangila moso bapanzanga mpe sango afo mutu mais toi normal mais ekoma anexe te bo ba système mitakala wana na boyite ngape na koza na tindra masi na fota mitakala ya bino ni mwasi na nga moko so kuti mwasi nga to kocho hotel ke no funda nga pana mwasi na nga to kimi ndako to tiki ba peto ke na biso no hotel so ka publier o publier nga mwasi na nga to kabani te mwasi na nga o kanga pe mwasi na nga par rapport à quoi mwasi na nga na peut-être na lobani donc so kuti nga ndako to pesa mwasi busy c'est ka violenga ou bien to violene donc avant to la so ko prier na prier makasi amen amen ndeko la lise me koti yango moko dans le vide beto ko sangisa sunzo te c'est ça kindumba te to ko ko makambo esenga mukile sengi mabena bino bo koti spiritualité na mukilo esa tala ebele bo ke l'église na manka bo tenzambe kaka sala paro bo ko sala ngana prière ne kenge na ke église ke ba yo ke ba na sambeli tro era kwata bime challenge na moi li papa bime fonga na za challenger nzambe ko poussa mapambo li sur l'effectif a muteno ko sele musala kinga ma ora pesa 10 apé 600 mais kana fanda bena mona ngwe ko na mapata ki loko prière ki to za $100 oko pikwama awa na ko sauter o lota ba angelou ba demain ba protéger yo accident makasi ko bimelo ko limwe mais pour limume tonda faut bimako luka 1000 francs soko sengi te lo boyiba deka ko koma tongo courage ba ko si biso ba rendre ba franki na mukili comme si tu regardes nyongo projet ni roté ngana tika mukili pona pesa na concertation makama molimo eza linga nzambe na kota lola mais pour combiner ko to sa nzambe faut ça la courage na mukili na ko sauter lipe ko uta mapate ko ya te batu ba ken église na ndenga manka chelongi na moi longola soni kopi na yo bimisa énergie ba ko chola mais tongo nsimbisa jesu ke na ndako basi ba pesa solution na bana wa champion ngana mona batu ba sa ki porter na libongo mais c'est kita so ko telo ko be ken na ndako na basi na bana zo leso talo bi oh prêtre boulone yango wana alongoli so na pesi vi confiance ba finga ka batu ba finga na poko so ba moni na sachet ba senga kai enta ba komisi ba fana nae fana yo na quartier wa prêtre mutaleki yote na bato minene balingo mipesa makambo ezanga tina bakendeke pa ite bafanda ko bato moko ya nini bazora de fête yemoko ngana ko pepa nyana mateto sekinga so na komi na yolo ba koyeba te na koti ne kala na fanda meli moko tant bo le botel mukile yela bango courage ba kotsa kena mukila mfuti mate yeso ba delifa courage yeso na prière courage quoi lo ba yiba kinde refese. Voilà, merci Pasteur John, tout ça pour évoluer toujours avec vous. Et puis, nous avons partout dans le monde entier à travers notre chaîne Eco RDC. Mais est-ce que vous avez compris que Missus Bazol Bageza révélation en Zamba Linga pour attendre faux pasteur pas limbisanga révélation en Zamba la kabatu misa tout est pour payer beba révélation en Zamba ezana batu belé ezana bakao eleki wana na kilo lelo mitakale komi partout mutakale normal nga to kutinga na gidiba na mwasi nga to mitakale tali yo nini
eza mitaka neti mitakala yaya okomisa eloko kaka na mpe so ezalaka normal comme ozokunga bokomisa yango na forme nini mpe pesa esengo nini to bokritike yango na angle nini mpo bozwa kimia eza erreur ekweleli bango bandimaki te okóma na niveau wana ekomi mpo baza bato nga likambo na nga nayebi te oyo nga ebatama bopesi nga respect mokolo bokoyeba ekobeta kano nazo ba vrai frère moto aza parfait na mokili aza te tomekolaka kokota na bakaro te tala bible bato mosusu nzambe atindi bango babala bandumba mebetisa mabaku direction divine pierre aliaka nyamo bapekisa na israele me nzambe apesa na kuku lia ezalaki nini soko olie dega me na miso ya nzambe lia na bino na bango atosa nani fosalaka attention yango moni nga nalanda nzambe lokola moto ayembe nga nazwaka nzambe na profondeur na kama na banzembo mosusu boyembaka nzambe elakisa nga monene na yo tala bato bakobebisa lola bango wana moke ya ndambu nzambe alakisi oyo tosa te mozosenga lakisi mokongo tolo olula ye obebisa lola tokóma na corruption nazomona baverité bozala bamatea moko très compliqué nzambe elakisa nga monene 1 plus 1 égale oyebi te ozosenga 30 plus 30 ndiro okoka 60 bere tozosenga pays toya nga nde omoni nga nalingaka so nakoti lola nakota na ngai na ma campagne ya lola te wana kota bato basala mingi nga nakotaka na dumi ya lola tozotanga me naza na lola nakeli felo te ata mbula beti tozindi me na lola nalingi lolo ya dumi bangamanzo ya lola nga kuna pourquoi bangamanzo na badumi naboyi nanga badeba naboyi bakaka minene officier nakokaki te naboyi po bino bako afokene ma campagne ya nga nakisa nga ba prière ya français na anglais te nga utondo samba pembe na mtumwa zo ba français na anglais me na kati yanga na mona comme si prière nanga sana mbouteage ya ekene na bongo yanga ya sima faut mona prière na ye oh my god if j'avais saigné nga mona bika obiso atamangala na kikongo frein na komo komeleka alléluia on dirait ngela ndelo kwa mbouteage faut yanga na moko yoka na kate tala monde to lenga trop biso taba bagarera wa nani akina nani. Voilà, merci. Comprenez-nous, on est en direct de l'EcoRDC. Donc, bon, comprendre Karaké, j'arrive pas à supporter ce monsieur parce que il est vraiment mystique. Azana Bamaramo, Sozo Landango, il va comprendre, il va capter, aux importants, il faut capter, au moniquer, Longolango. Donc voilà. Mais pour moi, il est vraiment très important. Pasteur John, qui est derrière toi? Moi, je fais tout par rapport à grâce nzamba changa koyeba na ona yeba na soko talinde na bimele les étranges na bimelo ko bombe beta ça tu vas comprendre je te dis na senga ngo pété modèle amaté ya boko expliquer na peso fait robima ça bible ça tout mais Dieu nzambe soko le best le mon frère na ko sauter ataba kangi il est Dieu yoko moni na sepelaka na bato balinga bayeba nzambe makasi te o ngana yebi nzambe makasi keba asala na onde mingi mais ça to komi pirier moko abetaka to na tango bible na tikali kaka ngamo ko albaina ni te bosana nu 7000 na bofuka meli bali te parce que yaka mwaka ngamo na zo renye comment 7000 bazaki wa attention okoza la mote yo te yaka me kote ko ndima mutu moko le chèque afana na bansuka apilo na ko ndima na te so comprendre côté ça ka slogan na so ba no frère bere ba passer bere ba comme ko intimider bandimi comme si bango na nzemba comme ba pire apesi yo grâce ya côté ya maintenant na pognon to kota lola ça l'attention na ba no frère mokaboli biloko ba pesa ke lokumu mais mutazoka onera makasi kolombongo na te so comprendre schéma to yo za molembe ngo koma kolombongo okumukanza basai na kanai kende gisa lipa pour moi so ba tindo na chaudière les kana ba délivrer yo na sai nini kende na fête temisakar bazo zéro déjà banda lobby kicha lokumu yaka na église retard lata bien ba banda matia pa bi ko pesa dima munene conseil na pesio comment comme si on tient ba dollar boleka ba to bazana ba 1000 fois boleka bon bango ko ba to wela bis bo sa mbang to pesa communiquer bo sa communiquer bo tout na muso za na souci passer la simbeka na mutu aoka bien bo sala kangote bo comme si église kaka bo kimi si bandi mebele église à partir matin na bino kwata et puis mingi ba ki église zo tona nzo ba za ba kumisa nzambe to komi fana motei alors ba le quoi match so pa ye ou l'église. Nous sommes en vérité, nous sommes passés à biso tico tac. Soko ya église au prier au simbi au pambola mité yo fo monter. Fo mondim. Au monité moni ba on pesa kwa ki. Au moni asali kaka 6 mois nzamba pambolier. Pourquoi a prier qui na à l'aise. Jani to kota ki atosa ki bino boto sakate. Bo kimi si ba église eza place à consoler mutu. Église etala ka lipamboli na ko zanga te église eza place eza kwa fulu. Fulu aboya kate nyata kuta ina fufe beba basangana pa biketo za ko beba. Tokutani ko toko beba son et puis remarquez nyem moko azana solo makasi so ba comme bele comme la sur la toxique et longo sur la nyem comme le quoi normal pourquoi ba kutana bele na ko dominer nani ba comme égalité ça peut se schéma
Voilà, merci. Donc, excusez-moi, pour comprendre que je suis avec le Messie insupportable, mais je suis en train quand même de faire des efforts pour que je puisse le supporter. Donc, c'est pas facile. Donc, Pasteur John, Yebisangana vraiment lelo, nani a inspiré yon ba marambo tu au salara lelo. Il fait grâce à qui il fait. Exemple, c'est très compliqué. Fanda na palika bu mbala mo. Quand ndenge sala kande ko nanga kipakate. Les gars pe na nzela batuti. Mokili faut les cas. Na ko so tata ya banga atana kutena ange fara fara. Ko bonga nanga za courage nanga. Soka tinda ngona nzela mutasa mutema mala mpa bakisi ya mingi wana de grâce. Siko biso batei biso mabeto na mukila. Ba biso nini? Oh non soko zana nzambo kokoma uza mutu mukila te. Est-ce que kozala mutu mukila te? E brexinga na sala ba copité. Ba tuming to pete ba maboko ba ko ba patro. Ba likina nzela lokumu te. Conseil na pesio. Batu tupe basimba kisite batu tupe ba utina famille riche te batu tupe batanga te mais bon mengo ko la mutu nyoso za courage pas tosi schéma na calcul okoki ko prier te mo pambola mina mukilisa lo courage directif tosi et là on est sangebele ba te batu kaka lola oui nandimi nzambe siko na kosala ni pona zwa comment qui c'était parce kaka bo ano bo nzamba lekinga boko pambola ma on a peut-être ndimi amen lo ko la kebo tuna na passer oui to pambola mais to pambola msiko na nini nazo ba no frère yemoko au moins schéma bato comprendre ba fourmi yo ndo mona bangata batambola kana sengo ko le kabiso ne sengote et ça banzela cop na bango ake mapa gister o ake mapa mapapa nzinzi o kuna ke bureau ko tibaka ndokuma misrekete kufa e ba bureau conseil o me maka bien talia ka pebete tibaka ndoko lala wana conseil na pesio ba ça peine ba détecteur le lot tout ba ne ba ça garde ko tela ka so fufe ko yin biso 8 crr o mona tibaka ndaka gauche droite partenariat compagnie mobimba yango wana na beso technologie so ki côté assez un avantage bongo côté ba pêche avantage na nzambe bolali n'était ça comprendre ah cette technique de guerre calculée nani yaki na nani au moins que mamu sécurité na presse tout na te mu sécurité 4 presse que de lukanani a vous fait l'idée cause ou bien moi si ne ba changer ki kan ba longo na lupango ba zaki ba kena ka mususu akete na butu akute na biskada liwa et comme elle rappelle biso batu n'était ça comprendre ou bien des cas là biloko côté sila quelque kuna na ba no vérité vifo koyeba mi setende ba botara wana ba se rappelle ba chambre salon na bango maduso ma bango to bambara na mire tangue to boka estika ba ba chambre salon n'était ça na lobani ba se rappelle ba courage ce qu'on a chaque fois comment mu sekete o ba parane ba kufi na mabanga mwana wana tigala kati akoli pe bali mu sekete pembe selo bolingo na bango parce que akola ki aleki pa banane c'est que ne pas tata masi na mire mususu foyeba. Voilà, merci Pasteur John, tout ça toujours que évoluer avec vous parce que Bandeko il faut pas comprendre que on est vraiment avec vous. C'est que donc pendant Bandeko tous les lots ba qualifié ba pasteur wana ba escroc ba aventurier message nini oyo ko lancer na peuple de Dieu na corps du Christ sur le talabso. Le biga ke ba to ba profitera po ba pengwa bien tant ba moni boy ba sepe na ko pengwa na bango. Or ba ebite ke na suka ile bango kambeba. Ko ya mukileza mama na libabe so benga na nzambe te. Sortir ça comme on la liwa ou bien fait du monde koya ya koya muté ça avantage mais ça na difficulté sur benga mo kende lifa na ba no di flatterie na beta calculer suka kaka e sengoni na koma na banda ku 10 mais comment ko la suka ngamu na sombe banda ku na soki lokuma ba voyage tout un ba kolela ngana ndako ngana somba ti ba kilu na salle de fête mususu mena tiki dindako na komi mo paya ngamoko au moins mutu mona ke tina ta zanga tina okutu ba kokuta na patron te pour qualité vine ça ke na se mais yena patron ba komi cimetière moko ata ba teli ya parti ya patron ba en marbre oye ba tombele ko mukala bilanga ba komi quartier moko ya ona ba chef ngana se planga ngana mutu akufi piaka pa memi fone tout na mabele patron ba la ke likoli ko patiki banda so ba leli mukemke ba talent to teka ndako wana moni fatira na moi je suis là, mais Pierre atika bana ba nyongo ba lela ke na petit ne ti ba se kwisa ye ya yo tika kinani we charge to baby ya moni avo kufa fo bon apena chepe nongi avo bozui de mutakati moto no pite bote pena ndenga kufa liboso ka wa yini biso elengo pena boko yeba na te so comprendre au périmètre à vie conseil na pesi yo soko zimu kina ba phase anglo zo kanisa au coin na fante landa mu kina direction pe côté idéologie ma kanisa zo tindo objectif aussi na réussite même ba paro ba bota yo njela msoko ke na réussite ba ko cholone bande pe ba ko boya mais na suka so za lipambole ko sepesa ba ko na suka pona ba chef nzela ba mengo za kwa nzela mutazo lamba na mota milinga so za mbamba ne pepelité robela misu pa mama fufu be tokite mbamba kana pepeli fufu ko toka vifo za persévérant ko za biyoka yokate landa ko mote metindi et bele ba musicien batanga kité na nzela musique ba finga ba voyou mais na suka banginda ko le kamera ba batanga trop
ebele babeta bale tofinga bango bato tina te mais là so tali mukili na mukili landaka nzamba tia biso mutu na ma eloko alingi parce que biso ne te comprendre te to kota na likama baninga lokola muninga na pilinga bongi na o nga peka ka o te nga toki muninga valka ke fa chantela mai ko kende to kufa ne bale ama kam na te bilanda là. Voilà, un grand merci encore une fois de plus à mon papa qui est là en train de nous regarder partout, mon papa Jean Chibobois. Je dis un grand merci encore une fois de plus à une dame, donc Christelle Alamazani, hein, Christelle Alamazani depuis France. Et pourquoi pas de dire aussi un grand merci à maman Jeanne, maman Isaac. Donc voilà, restez toujours branchés, scotchés à l'écho RDC. On est toujours là en train d'évoluer avec notre pasteur John Toli ya pete yeb sabsona mo lelo relation ni garda na bae oyo ba pesa opportunité ba pesa onzela pour que le loko trop maka CNL penda ba za base CNL na ba chaque fois nzama pambola surtout muta filmanga sana yeba tali kitombisa place za vraiment merci pour ezaka makama nzambe ya moni ngonga nzambe sekoki azala 1000 une fois sur l'examen mutuka pasa likambo asali mo fena zo ba no frère na ndima ba tuana nzambe na tushaki bango pe simba tie komi lelo na bango chaque fois oui batu bazame ngako bimananga na so peso frère na lubi Dieu merveilleux batu bakaniselanga na ndenge belé surtout ba nabi batu belé surtout nga ndenge na nga mais batu ngako tu batu ya église mingi bando mona ko la ventire escroc mais libanda nde batu nanga nde kolo mukila ya asala biso atine bango bateya ya esima bakomise Belzebul comment ça camarade bandumba mais hôpital ce que sengi ba maladie te to ko kotsa mbongo ndenge nini docteur Fozalo tala opi église à hôpital lelo kena église ba ko pona ba soko na mini kana modération ba bandi bambaki est-ce que on me capacité ko koya za tentation te mutako tana kwiti awa to lingi ba diringa te monese mais église za pese yambaka batu nyonso nga una baka mama to tiko saki ndimo na wika poti ko ta on to pese kita liboso mate ande ko tindo bwaka to bomba soko bombi se ko temi bien te soko bwaki se ko changer où est le man mutoti na kwiti kote tika kote église matie ko kota ndeko senti ke ba sende boy yebisa na ba no vrai ko kota na karwa kaka ya mutu te tant que kolom kila zo moni makambazo sala tikiye te ya mutu na modération masumu ezalo kwa makokota loso soke siki na nzungu balonga ngona balutu to ko boma balutu bebisi nzungu so pa mai tika ngata 3 heures d'ita après tinda ta mwana soka bendero lokwa tapi etikali poleli omoni o misi mai ayoki pa changer te ya mutu tika mutalo na kezanzambe yo ngati bato bongo la miteme za passer mutabongo la tie motema jamais. Si on va passer pour la campagne, on va bon, va bika pour ba dimebele. Yo mate campagne muna tala boyo yo sera mutum sa tala boyo. Petit mogu ta peki ni mabonza, ayaki na fraude, na biki. Ozote yo. Ba le faire ko témoigner na kanda. Ya ko témoigner. Naka Ba ba sera ki okuna po simba. Nzamba za compliqué. Yo camarade ba to basana ba projet afi ba okufa fa. Biso ba piaker to cha pays kaka ba titulaire. 2020 kimbi. Tala condition de vie manka kola la netoko kolia mabe mabundira ki trata la complet ozotu o mutande na ça nzote comme au contraire diata santé tia miliki na l'équipe pulu on a kota ça na comme kota vidage tellement mo kate le ka tikone c'est bon so meminga to kelu fela to kufi ava to keto lali so bo tinga to umeli na pesa ba condition so bo sari to kufi so bo tinga to ke bantiko ba ko mo banga to kende na le biloko ko beba ba lisanga su diarrêté so te ki diara ko bela oui ba freinang. Pour ça que nous avons changé, faut na vie faut la bagarre. Nous allons bonga, nous allons licho, soko tu l'as mis changer mes athées. Vie faut quoi, na match peka vrai jeune babuka ki trop. Ce que ça que ndenge nini. Elle fait comment tu le monter mon ngo sengo bima par rapport à quoi? Ba remplacer ba sili aussi choc comme ngo bima match to pour l'1-0. Ça là aussi ça. Sakana. Na ko za yaya. Ko za la wana yaya, okomema charge no ko kumba. Yeso na muto attraper si ba wako liboso wale ka ba bende. Yeka liboso. Akufa ko fate to zela. Soko peli toke. Merci Papa Jean Chibobois, c'est grâce à vous. Aujourd'hui, on est là avec Pasteur John. Je dis aussi un grand merci à Myriam El Turefel, maman la Chris, Myriam El Turefel. Un grand merci aussi à Johanna et un grand merci à Chrisandra. Merci à vous tous qui est là. Bah ouais, Boza, na esprit moko ya bien topé maïle, topé sagesse. Bozo c'est important. Et on s'en habille bien parce que Batolina est son famille est belée. Et voilà la raison pour laquelle on est venu lui chercher pour que to meka ko solola na Pasteur John. Évolution na yo to relation na na bandeko basala yo et kendarande ni expliquer biso na moi moke beaucoup na ndeni ezar na ndeni biso ezai gande zalaka ngaso de challenger tana bi révolutionnaire ezar nzambe nga tchaka kaka
ndeko na nako sauter partout ça kana mutu moka signaka we koyaya même temps basala révolution ça kana moka signaka bima martyr pour baninga baswa liberté bande côté na banzela tonde na banda kuti ya mutu moko 2 3 4 5 6 après ça on a comme prier l'armée de l'Éternel. On comprend. Donc tant on comme une armée de l'Éternel si qu'on est côté ce qu'on a intercession qu'on ba ko sere pas tout ce qu'on va gagner d'âme to bandira hôpital to mo kena hôpital ce ko eteli nanga so na bible na mo na ezo sanga ko ezo bala na te mais so na bible te na lo bible mo pende ke no ba tutu ba osonga ngam na bi ozo kende mususu fo to ndenge salaka David abomana libanga te ba pese bilamba Samson akwea nango o de onde arme guerre libanga balusa ka be pa ekota mona na kuninga kwe akwea makam nzamba batu bakosela Samson livre na bakanza bakome ba paquet nzamba so ba sana ba paquet de ba filise ba banga van nzamba tinda Samson ndoto mike ko lekatanga mesuke ebele meka kumoko boko ya 100 personnes asa ka confusion makam nzamba tindaka akotinda bitala kende ko kitala nzamba ko tindo za la président matindio challenge ni école okenane mboka maintenant bimso ti pour ondimate David akoma mokonzi na nzela kasho soko za na terra David tango bakanaki na mbala mwasi ngol baneni jo akosa sana ko prier tana bimi na mumia vieux po ele mbesa ki preuve tangible keba likama muninga tana miso webe kute na katite ozamuta muki soko moni tirer les sons sauter ke komela yo ngana lingara tena zo ko muto so pesa exemple pas tumsu ba banga te na ngara na mon exemple muninga petit na ngana de na dévier o ba pengi soki ya sauter lokuta on ezama kama nzambe na bango parce que ngam tuna ko beta to lokwa ngam na pile bango so likam nenge suki na ndebo kumisinga na makamna osana soko bokutika na lifelo obo seki bokunya na lola bokolo bani muyibi akota lola est-ce que sambelaka mazaka fafera kolo yesu na kuruse parce que bato ya bo matango ekuta bona lola bako yamba na to bagere ko bima lola ko beba susu on faut comprendre. Et ça, bato ebele bakantisaka oh tu yolobaka ezala ba répétition salara au notarango quelque part tu mais quand peut expliquer biso est-ce que ozora tant on noter ngo teza oyela kayo ndi balobaka ainsi dit l'Éternel yango to so la question on a bibasi yango lobai nanga na mituna na zana nani na ona biso ke ngamo na yebite yonde pas ko yokela nga pas ko chelanga kutu ndena te akana zaka na posa bato bongola mitema te pona lola so to kome bele biloko ko makaka mo to tonda risque na terre na kodi ko yoka kende même kolom kila tiaka bato ba disbando le ba masse koto lo maître koto tiaka lo baki ni alman ni bo continent nzambe eli bino me bango te nakosi verrouiller makamna tiaka yona ba mingi batika na ko seka mais o ba yebi ba za be endroit kolonda ku jamais même na porte liboso ko mpe mupaya kolonda ko tsa ba saka na nzela sima nakosi ba moninga na prince ba pesinga photo kana tanga ba verser bible te ba bina za faut pasteur yoko na zoloba tanto na za avantage ko leka bango pona bi kolonda ko na te so comprendre yona ba nzela nzambe na ngako sa mupaya sika soko ke pa bato la rato la mabe mko ba ko pesa mbetu mko liboso ko la ne kenge pour gagner confiance na bango so bo umendo ndo boka mako très bien. Voilà, il est insupportable, mais on n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. Il faut tout supporter Peggy Walungwa. Merci encore une fois de plus à vous, Peggy Walungwa, avec toute l'équipe technique de l'EcoRDC. Pourquoi pas de dire aussi un grand merci à JR Walungwa, le monteur le plus célèbre. Donc merci à vous, Verdict 24, mise au point. Donc vous êtes vraiment nombreux, hein, mes confrères, mes concerts de l'EcoRDC. Nous allons Panzaka en tech, comme d'habitude, avec notre pasteur John Toli, Ia Pété. De notre zone, tu bêtis le solo mouké pour notre pasteur à faire mitakala au lobby qui est normal et tout. Et maintenant, et l'on est ce qu'on a pasteur. Comme un yonangati, il tika la bango. Et l'on a un pasteur, c'est un artiste comédien. Na lobi no ke oza monde ke moko to na mondo to ebiteni zo salema. Na ko tikala jamais ko zalaka sentinelle ba tumsu za ke likam nange zo sa solution te. Na tala ko na omona ye moko ko koma mpaka ezaka pete nzela ko lekelela. Des dangers. Si on taliban pas, comme on a mis sur le bazébé, les temps où on a quartier, il y a 5 qui chaque balabal. On a 2, 3. Ce que on met là, on a mis ce monde là, pour les qui est en base. Ce que l'union se coûte dans mon kili et on nous saute. Conseil n'a pas si haut. Tambola ne kengi. Le kumu, qui c'est le kumu, exact kilo les gars qui sont bons. Batuba simba qui sont bons, ça va y baza talebele, mais batuba yebana ba muke. Faut faire attention. Et on a chaque fois keba, ce que on est bon on a muke. Ça attention. Yemoko on a le baso kinga base bana nyoso ba kolo moni bango santé na barba biso to très bien to bandaki miliki na ba kwakera 21 pour to tongonzo te telema technologie stratégie mer nenga bomba biso nzambe abika so pesi muto bana 8 salaire mukebi nenga bombela bino petit bokolo yobi comment fanga na kenda bilanga ko somba pondu na bilanga or bilanga ponda bilanga ndese kina avantage to bobuki mama batie na moto nazo manofre vie so ko yobi to banga na miso frère kolenga kate pesa mutu nyoso respect na catégorie challenge okutiye yo poza na yo objectif na droit tango kokende eloko so bomba so ban Congo ezani ndokanga bien Congo la za soka za piaka abeta ka masolo ndemu takomi mutu malamu
azwaka mwa 50 100 akoyina même yo pire bozaki ne piaka akosoka na otala masa moko nzoka ke na bara awa na tongo na masolo bebe na suka kaka yo mto ozaki ne masolo kyanga shimboki nazo ba no frère congolais ndenga sana soka za piaka bimsaka ba projet malamu ndire mutu malamu masa suto zimbongo turo foto somba soya na moni tonikisa obike potopote tonga nzoto ngape na diminuer masolo consolation ni nza miliki saka combien wana bandi 8000 mais ça fola ya ba projet ko somba kata ya ta zimbongo ata ngongi ya 200000 ko somba te ya asomba parce que on a marié wana za makamba kati na pesi mwasi na nga blandine mbote pas za chérie ba tuni ape je t'aime on comprend na soka wana vifo ko yeba ndenge makambo isa ndeko nanga o eza challenge chaque âge eza na air na eza na l'air bisengo pe moko frame ko sala ka vie en condition que massa mimi na bat pour bokina na lwengi tela ka bidja calcul la famille ndenge bokoleli era deuxième mi-temps 20 000 ba massa bazo bebisa na bar nga kutu 5 000 pamba na pale pesa ka solution père azo ke no lemba zo kufa nga na komi charge ya famille siko za ndenge nini bana ser bakoli na ko za noko bolole frame signé bagarre tika espine bango kota muto to longa na terrain ba pesa ika faute joueur akota na match te azaka mingi réserve ba mbake bien te soko mi titile ba koma mbo bien na match ba ne pesa ba koli po komi titile na ba pesa ba schéma ya to longo na équipe et là on a calculé la vie ba te bele ba yebité talaka H c'est le calcul de Ozokol 2020 beti ile mogi baksama même moi na nguluma so que je pousse nga siko nguluma te ko meko tambola ata so ko azole me souci tambola so pas tamboli base siko biso to zokola na nzoto mena molimo to zaka ba bololé muto ko me ba 50 40 ispa ba na miki souci nga za 10000 akina bar na boite ko sepela batumi to kutana na bar ba kotsa de GB la so bimisa ba miati pas sepela longola mabidi mais biso to zaka so to za pia ka ba mama na projet so ko zima $50 ba on a que si ça face B mozana banyongama posisa to komi na mwasi na bana bo kilo kutu ba pesa o mwasi ya ofele po chaka zemba tikelo kwa roupage mais moi na on a posé en charge rien so peska mbonga fufu mukolango flo soso moi soso na fufu ozo panda sango ndem taki na 4 saki na ndako tous les masanga na kipanda ko bien ngaba na utu fufu tika la ka beret na so bana ba vérité to sana ngo on ba chef photo pesa pe courir bo bala mais ba te bino ndem ba vivre na libala combien de basi bazo mona boyena mabala susi ba meminga mo pa lingio lingola kisabiso lingola kisaba nde ba eza wana ko bala na kolata na laisse ça ko na libala te o che camion na parking ba mona eza ki tourne na kati 20 litres mozo singo ko maba Congo nde berere combien de mabala ke bino ba mitero kwa na match et pempe na prend bo pema ah ya to ba pa pesa mbongo to ko na mama ke na chez bino mi-temps et ba deuxième mi-temps te musu bezo sakani prolongation tiro bi bien et comme ga histoire na balaka moi si na commande ma tête na yole makenda hotela basila na ba penalty so ba tuni ko moi na comme na peso 104 mana ngale kika muka oyeba bokabana tirobi pourquoi o luka engagement o kokati tala na biso makama mike libala faut être challenger pimela moi si bilamba si me bomba daka fufu tongo tipo ko so ba biso kwa no felas na bisa fukaka hein fukaka bana na moi si bilamba bonane baninga balata mo balata ti mais so bazo na ndako mona santara ke fufu asuka so belo kwa kinini ko wana mona bana dans notre vrai ko bomba masi apete stratégique aka mi bala ki sasa baba coopérer mais bomba ba cité balingi bango moko bisengo comme si bazana ba célibataire mais ba tchaba engagement na ndako asura na mwasi lokazo sur na mutu mo ndi azo te or mwasi aza partenaire faut honorer malgré tout ça ka lua ko bala mwasi mais mwasi ko kuti na ndako so bolingani be akubakisaka un plus na vie mobile combien de basi ba pusi même ba kende liboso kandi atika na ndako tant ça kana sengo attention sa prière et sengo ka sana kimia ke mobile linganga bien mobile so pusana mombali na kende ko bomena comme vient to sene mvua mana akabelinga la au moins boboto bomoko union comment mobile za na souci abonga makosa ka mwasi abotele bana na mbongo okeko pe misi $100 ko sama za $50 moi ça ko batandi mi nzo bomi 50 na pembeni na baso bakosa voit même moi ça kosa mobile pour moi ça conteneur asimate parce que piné et rapport quand même ko benda mbanga ba komi ba changer ka piné mais mutu soko en panne attends remorque za simeza sikero le kamutu fazila mobile za ko mutu remorque moi si oya sima mobile atazana bampani na vie moi si sala mbamba boko koma matadi boko décharger bana aso moi kama mike cours moko facile boche fi kaka est-ce que ça na divo na mutalani bakitcha pembe et ça différent ndako a place mana TV mukongo koba bien ko tana reta pesa TV kala nyoso ba TV ko lenga ngana nini yo sala mariage ngaya ka to fande bisaka bana nzela komboka ba mari pi nana pile nani bocha fi kaka binu moko ojine mbongo ko honorer okopo bala mwasi na laisse mena mutema bulinga malunga ezate ngam tayaka to fanda bochoba na lingima sina motema mo ke bana vie contrôler ba périmètre boyemba beaucoup te na ba CT biso challenge pata fodé na fait le biso na zonga fait avant ndako vous faites zate na ko fête 15 heures donc on a ki taba mvama misuna ba so ko Congo li yoka roti
ako bamfama baliaka kotouche mike ntango na kokanga oyo na kolia na tie pembe oyo mpe na kosombela bakwanga na bandiko commerce avantage ya vie foyeba shema yobi shema vite moto afolelaka na fete apesaka bato bamboto ndire mwana noko omwana tata mwasi te yenga eyenga kimbi mpo badi eza charge yo ye na vi tala boye mokili ya tala bino bokokufa biso toza biso bafraudeur ya mokili coin na coin yo yebi tala saba bistratégie vite omwana kosa moto alibabe na mate bateka bino kokangela bafutema lere nyonso bango babambela bino mfutema bamona bango te me batindikela bino ndire koli nga na mwana moto azokempena omoni nga azaka na mfutema di yo bambela nga kona yebi yo rando ya satana nzambe kote banda nga nazala eyinde te nga bacanga kocha nakokipera ndango nani bino bomembi nga na balwenge na bino naye mokili ndenge bayelinga tokende ka tokende kiyendi ndaka mokate baboma biloko bapesika bana lokoso bazate tokojotola. Voilà, merci. Merci encore une fois de plus. Nabi ya place pour pas de sikoyo, bozo buka na kosakana te mais ça quand même na makambo ko tirer dans quatre wana parce que yazolo ba mamoza important parce que dans les relations nous aranango na bande rono misusu ba pasteur. Te bon nga na kipaka penza te nazaka na bien na batutu. Mon frère na kipaka te po nazaka na population ba yebinge talaka tant to beta to la pete yo mo moni. Ba yaka na bengi nani. Côté ba tchaka seda to la pete batutu balana. Pourquoi maltoma na leko ma seki mais tout considérer on peut sera pratiquer base. Comment ce tie batu ko jijon ndire ndo ki mukili bien ko le kabango. Non. Ko ça privilège na visa comme ça nyo to comme bien tin. Ce ko umi les arambo na banque ne ba patron ba kufa tin. Bo tia fi kaka, tikla muta s'exprimer. Nga to sa bandi muyibi yaka to kokopa. Mama mikolo nana mokatele ki makaso kwa simbo na monyo na robele lote na fento kwa na ebite na kozango na dame na poka na tubeli boni be na kufa pona yo na bakuta seigneur na pesinga na tambo na jute yala kai sala na bimini banda poka na mokate na monyo na lipo na fento kwa na cha mukokolo pusi na komi katikati wana na skon na osa katikati na betoli sola match po landa lisolo landa na katili pati biaro na des aki bien ya on peka katikati wana nga okoyeba ça déjà ko vivre yo habité combien de maman bala biloko baninga ba porte pembe likolo ko senga ka kombo so moni ki biloko na ngebela paso kosa mama ka ine na roza kokote ma koko na roza kombote déjà kuti bango fragant azo kaboloka asa pousse ki rideau aka nani epesa e kombo wa peso se moka ya tinda pesa no sotema li papute wana siko fente ngaku na zanza te na lesa ka kikina mako nzoka ndenga mo triage bana batkana na soupe esa ko mama ka yo bichema vite mobala manef zo mema kama kasi na carton ndrebo koka ko sanga na batinso bateka katande bozo kwa na ba defete ko defa bo defa pa nani moi c'est malama sona na kata moi sina malama na quartier to mutu to teka ka soni se baka mama koko na longola ka yo akotala ta otala mapa tango to koya to ya ndenge nini mais wa teka kate soni se tito ke de cacher na ofuta schéma ya vie au Mikolov 2020 on go vivre bien les eaux laissez madame porte les kebele ko la ma inventer bana bango tu ba commission na porte on dirait ONG to kotonda te lambaka na suka puis avantage za kongola ba moto na bango nyonso moko équipe nationale to gagner procès deuxième mi-temps tangi ba na 20 ba aussi ba nimbi nimi otomé na buto za lokoso eko luka nini ya bi schéma vite tara. Merci pasteur John étant que Mosali Nzambe étant que mon mboka lisusu mboka za ko évoluer te mboka za nango bien mboka beba jamais partout mboka beba te c'est mboka beba nde ba fourmi ba bima na tango adam na eva nde ba kufangi so to changer ba fourmi soko ba sa ba fourmi moko c'est que mukile saka bango biso ne to tenga msi mukina pesi mukile tenga msa biso na te so comprendre mboka changer te mboka saka ndenge sala et puis na pselo moko moni zamba biso to finga zamba pesa muli ba sa ile mais ville banga ka zamba makasi soko bakati malgré tout fanda na ville ville baka nga basi ba salelanga mais zamba mukolo ba kotonga est-ce que ba to bolinga suswa faut faire attention. Keba ne loko eza briti basalelité na suki sala bien mutu na vieux akufita to moni ezo batanga te zele na cercle otambo na kombo na ye soko zo vivre fandanye kolia ya pokwa ile kaka ya tongo mais umi saka na nzala mais là saka bien keba na batu balia na tongo bazabilo balo baso bazangia 17 ba malko ba ko ina manka ba bonga na ba 90 to zonga bana ba bisa ko kangama vieux ye batika na ba français ba gros mot tima pietine ozo bite pesa kaka o tuna pietino nani na ko matso tuna makasi. Tant que na caro double bisot y a peut-être mukila indaka mukili faut faire attention ko panda bina match ça organité visa à l'aise tchaka mutu to à l'aise pimela mutu mbongo bombise maluba malamu mukola ko bonga ko shona continue muto alubelanga bien mais bina bokabela ka batu maluba misaka na munoko fena nyoko on ba comme ça ba rival na ko sauter mais tu bande romina ndako comment de no propre que tala
mikolo matia nazotia yango so omoni ndeko noke tala ye mwana na ye alinga yambo ozongi oyo yambe bazokima yo seke batongaka yo na nsima telema bima kende opanza bafamille na mambo ozoloba Pasteur John so omoni ka oye mwana yako yamba yo seke fe batongaka na ndenge ya malamu obungaka te mako chichu seke balingi ngao so omoni ka non pas toi seke fe babisaki omoni yango nekoyamba ete matoe batomboli yo tiki king mama palu ya ntango sokotaka boye ako moto alokosoka babiso ntango tokotaka soso moka sabloko na moto kotuna nyonso kotuna na mbwa akufa mbwa azalaki akufa mwana akomi na 4 ans oyo akomi na 8 ans otuna mokate eleka okomi mituna tuna bato mokate bapanza famille avant na ye amako alingaki te boza problème na ye tande likolo soso epesi ye bivertige akomi kopanza famille biso tobebisa bafamille mokate ekomisa biso boyendiki yendi soki na vie fo ozala challenger keba soki oza mokate kotambola mpa bandeko te osila kombo landa baninga na cope opianga raison. Le message au Koiko lancé na peuple tout bota la biso bandeko tout bota la biso comme conseil moko au Koiko pesa na bango Koiko zalani te message zaka ke Congo c'est biso tout mukini mobimba okuta place lipe kwa kana mapata te kolota libanda to ndele kuna so ko mbamo changer mo za ben tissu etinda neza matinda mu tissu ba direction finai partout ça na l'art et puis on peut se conseil ba vrai joueur na match à quartier sur match à quartier renyate même na stade to kama yo mabe na yo nde na quartier ba chako réserve to na balle na yo mais na stade zo songo za titulaire tala libabe yo to na balle ba simisa konde bilamba lo kola arbitre mais na stade zo songo za titulaire ah ozo mona ndeko tala angaye omoni awa ya challenge ma sekite mutu pe makate chaque jour to beta lo ko montrer yo to lali monta osalela yo paka 6 heures vie fo ba age na niveau nango ndeko mais on peut se conseil yo moko za kolo yo mo bindongo mikoli sakate nga moko mande fe bandanga moko tie to ndambanga na yeba te mais nebika ko kata mais nga kolonga ce qui fait na yebitende na kolaka ko tuna pe bomengo te mais za courage na koluka lipambo li wana makamanzamba conseil na pesi kolula makambele kyo na niveau to bela mutu kendera salaka zande boboto na batutu bazana ko pala po malamu kote ko ya oyebite ko mona ka mutu to ko asangati na tanga to choloka yende ba ko chola mais tant so olandi azana bandeko moko pe na simana ya malamu koleka kutu na to sona lobani ako pistonner pe ok obongi okomoka na bonga sim batutu ba bonga famille te mte bongisa bango relation mais relation on peut comme soka mo mbuté solo na mutu mais so comme kota na vie privée tomboke la ye zanga mbongo batela dignité conseil na pesio ko nga dignité ne sambwate na mona mutu somba bandako ba voiture so bandako ba wana fantire wana batanga su mbongo te loka sambo ba mona nyoso mabe mais na mona tata moka zanga mbwa mais so ba le côté na pamba batuna papa binaza dignité tata ko mo bangisa me ba kota na ndako ndrembwaza apesa valeur na famille keba na vie mabe na bino boye mokili mbangu bongi bilula lula na vie zale kenge na ko sauter vrai muta technique de guerre ata ba biloko bato belé na fait ça mokata wela musunité akota na profondeur a fufuna soupe so ba ndoto na koti dossier siko ngana zo kité ta bata oui zo kité ta ba congolais so gagner na deux côtés côté fufu a pile côté Congo l'avantage au sahel te ndako bana 5 mapa 4 otika na mikokoli e mermula ko lekate sahel schéma to comme na suka na bandeko tu botalo siko bakoy ko zonde nini mutoto za na posa contacter pasteur kutana ngai zaka kandena baka 084 75 18 112 mokili na bibe mokili mobimba to le pete basse na okiango komi e kende ka ndenge nzamba zo sala to le pete na baika kino nganga nité so eza ngamo ko kutufa mais so za na kolo nango botika ko bima pe libabe to telemela ngana makambo tanto ko be occasion ya pam o bima lokola x a comptement na version na alphabet mais na dc balobaka ete ko sala 6 mois sa otanga x zonga na poto bakendo tango kuna na anglais ah wo bela po xa inga ya ko to hein no batanga komba président ndo bimi na kati moi Félix ndo ke ko ya mais nyonse tika nana ko tanga na nani est-ce que mokate badi soso x za na kati to benda to kweya est-ce que x za alors aurupama a regretta kanga batanga to asaka na manka côté calcul na bango na te ça comprendre on a biso comprendre nga base ko saka ke William anona na Strasbourg papa na 14 gosses batika yo Zervino papa na Shaul na Ukraine na mosino mundele base Blandine chérie place ça mi ba tuna Blandine ngona ngabi Blandine chérie carré madame ndeko na biso ke moteme suki on comprend c'est que na tomba amoureux to na saka déjà amoureux et on a tout moko esaka ndeni o esaka biseke zamgabi c'est que na tomba amoureux na ngana kama lokwa mundele na ngana piquer Chris na bia na piquer ba apeki sasa baka na maite soko kwa hiba soko no koto mamwa na morgue na boy
kisasa sakano ke okokende ba ofino nde munoko lala o mboka te mboko eza masekite atokosina kolia te ba vide pe pa mboka moko ta kosana jete yo moninga na lokota ta 100 francs katana na kota yango projet moko kutana mususu na bambi kosana pesio mboko kosaka blagi te oyebi na pesi William Anona Strasbourg mbote Régidilou le cerveau Patrick la Villonnière ya le Kabasele José Bokotou na pesi mbote na Mimi aiko na Cape Town sans oublier ndonanga Priska Estelle et Bwangion ndonanga kabelenga chemise na Luanda mama nzamba pambola yo na pesi mbote na Etienne Semake wana fan club atela pete na kota Bunya Bukavu Angola kuna tu babi bas na pesi bandeko po ya Uganda oyo nzo yango nabike nabina lo bate Londres France Belgique Italie partout États-Unis bino tu base misu babi nanga passe Afrique du Sud na boité tala tela pete za bisonyos na ba chaque fois ngamo ndo moninga role ngese ya messe zéro na zala chiffre ba kontanga me balinganga te mais so ninga senga mbongo na photo ni sa zéro na sima pa pesa chiffre na hoki kilo kwa sana matoi ayoka zamba pambo na le bino tu fort chaîne na biso ya Eco RDC bo s'abonner massivement tout ça au schéma 2020 ba technique de guerre libala ezanine mama soki libala ozomi longo sana libala po botina mano négligé rouge rêve zangate talaka ba photo mobala lingela ka yo tika ngo souvenir muke compara kango na zaka na modèle abona ya boy mabe na bino bando botina mobali mana opesa affection sur na bana sundela mobile or mobile ngaka mbandele kati bana basa ba free ba ko ya tuko ba ko kende c'est nous les propriétaires de yoyebi vie mobile peut je commence à entretenir moi ça ngara mamba lo malam moi ça ngara moi yoyebi affection mabe na bino mibali so sana mbongo ko mandaka moi so ndre chauffeur na volant otaki na lekam na ko pointe nyama yo sana zonga bo yo comment yena masi boso la kate vita imana me na buti me vimba otaka ngondenge nini banyoka kutu basanga maboko me bakaresa na kaka même ke pala na ko selo puko te ndimo bana ngalo bana na butu tika tia masanga maboko me nyoka biki bakarese bino. Merci à vous, Pasteur John. Je suis vraiment très content de vous voir. Salut, ma plaisir, Zamba Pambolayo. Et je dis aussi. Vraiment, c'est pas fort, Kakanabake. Et aussi, l'andéni, mon frère. Targa Makambango. Conseil à nos personnes, Bandou Bayi Liboso, va faire, vous savez, représentant Zambi, vous savez, l'attention. Vous avez passé image, moi, il était. Tala, avant, bim, ça va faire ça, Bible, comportement non été abattu. Boti conseil, le coup, mon frère Nangaï. Zélan Zamba Ben, Yomoni Mingi, va frauder dans l'évangile. Frère, Batu Mingi, va tirer ma boko, na batu, va ben amin en Zambete. Tellement ou église bon ça va banyo ça yeba ba passer ba tika ba bible tanga ko mingi ba monika muto to tino to yaka fukama o komi passer wana ko sana kwata moko na terrain bibuka bu ko ndo défenseur ba rouge tala na tu comprendre nga so ko benga mina nzambe nzamba ko diriger frère nzamba lobela ba tuti ako frère yemo ba ton nzambe beaucoup mino ko mu pepele mais pona bolingo na sokota te po bolingo zandenge ngato kutinga na masi to bunda zela fufu na okende ko ndo panza sangona na ndaku tena ko yino libela mbali bosoto bunda naye atokutima sa betanga ya yo nini na betela lisolango tika masi nanga gaona ninga mwasa kolanga na bilama na santike bolingo za na ninga mwasa diriganga te mabutelo kuta ta wana peto $1 na mo eleki na yaki ya pesa $20 au monde na ba chaque fois camion te tambola ka kisaka so cheka traiter ya mai ba sa ma vitesse mbango sala ka mobala traiter mbonga wenze vimba o sa mobala traiter yo ka ndakala o koma munoko lokwa taba okoyeba o sa mobala traiter te on be sa ka ndu ye mo mobali mo koti maleo en tout cas mbala ngo basakana ka mibali wana ba monza basibo na petit hein et puis c'est mbana ngali ka mingi te kene pa makoko atika na ba nyongolise kwa cahier de charge sala na boko loba on a panzi bino ndenge kaloba kia na bika ki 2020 ekenge mama ça on va la chrétien oye momba na mobala yi na sola nya mwana otamba na banzinzi maboko ndire ki mvini ki oui bino bandenge ni yo moi si jeune makambo kwa koko liputa na tongo na sola milingo lamba kiti mobala jeune ndio pumba ki ozongi di c'est quoi ça mobala soka linga ya kota dushi sokola tia penda yebi soko koki ba IPT le ki cher que no somba zazu no matete zakati lo linzanza 3 sa bakango lo kwa Grèce ko cha mingte ko bendo siko ko mikofo chama muke ningisa ko Kardashian na mutambe tiningsela ka papa tanga zoka solo wana bise zo matana tongo
faut pas ça mateka bana fait ça na li papa fait ça na mateka il faut ça aller abimisi mbongo basimbisa ki ezwa projet comme yo mais yo ta mobala ngaki na 20 dollars puis atali comme so 3000 wana mulonge ki ça mfute ma e prière le ko kiti matama net ki content ba bengo na nani mobala bonga so tala mobile tala apa so technique na poka to komena ndeko nanga mobile na libala mama sombaka shike so kalinga ya elmo l'équipe mena yembaka nte moko yebito ndire bazuwa so ya beto ka siffle pa kwa canon so tanga talo boy shike muse kanami lokana na liko ela sike tala bisi yango oyebi chez moi comme ça tonne de dollars bolinga mataka fufula masanga oyo siso kwa bidé toboka okoyeba apese ba chez moi comprendre nga so lingi mobile no bien ata bolaka ne toke comme kwa mbeto kodenda conseil na pesio mwana bima na affection libal ata tanga te mayela oka papa na teni na detiné papa tala na ba no frère poni ni affection ya bolingo mais bano biso to botera la kilikilo olinga ki mobile to chine ki $10 yo po linga to vivre na tanda tant so pesa kada po na komi na retard yanga ite déjà mwana ntanga ko yede ba ilingi ete mwana zo ko le lima tango bima yo ba mwana nganga nani mwana sana ba nganga ba do satana mwana sumbana tembe miyolo kwa dushi mwana tati kupelo kwa kacher ozoba kikata akumba mwana zebi maloko le kobolo o mwana ninyo bande na bote o kote molonga pe bolinga ki ngatenga pe na yebo koyeba o kitsa mwana mukongo ntoti wita atambola kate ibeke man okoyeba yo sangono koyeba na tala zama pambola to siki ona merci tala esiki ekoki non voilà c'est qui non il est un peu terrible. Donc voilà, merci à vous. Encore une fois de plus. Non, j'arrive pas à se maîtriser parce qu'il est mystique ce type. Donc là, je dis encore un grand merci à Christelle Alamazani, la France. Hein. Christelle Alamazani, de la part de Joël Faka. Donc un grand merci. Un grand merci aussi à vous tous qui étaient là avec nous ensemble. Donc c'était bien moi, votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré de Dénégar Nabanda Web Sabino, qui est tous abonnés massivement à notre chaîne EcoRDC parce qu'il y a encore beaucoup de surprises Oyo et Bomba Meli Bino. Donc merci Nabande Kotou, Boissista Kingalelo. Je dis un grand merci à vous, Peggy Walumwa, derrière la caméra. Pourquoi pas de dire aussi un grand merci à JR Walumwa à la montage. Pourquoi pas de dire aussi un grand merci à Verdict 24 mise au point. Je dis merci à vous tous, écolistes et tout. La Pessibino Mbote. Tout Bolingara Vinimbouya. Tout ça l'andé, tout ça là. Mon numéro est toujours là affiché. Benga pour la remarque, suggestion, tout et ça beaucoup ici à Moussala. Et je ne peux pas oublier une dame en direct de London. Elle s'appelle Maman Jeanne, Maman na Isaac. Merci à ma mère, tout bozo benga pour nos conseils, à ma frère. Merci encore une fois de plus à vous, Junior Madidi. Junior Madidi, mon frère, mon tout perso, mon nyonso, mon kati. Merci. Et quant à moi, je vous dis merci, abonnez-vous massivement. Merci encore une fois de plus à vous, Pasteur John. Tu vidéo Nabiso déjà, Nzambe à Pambolayo. Nabiso nyonso, vraiment merci. 2020, c'est la yoyebi. Gabriel Lobaté, c'est ma Pamboli. Pour ma Pamboli, banda depuis 1800. Ils avaient courage, on a fait Lipebi et Bima. Voilà, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.